Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desarons. Europe, Asie, Abidi Bibi. Est-ce que la gamme Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Est-ce que la gamme Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Est-ce que la gamme Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Naga nazaku ya biso naga kilema tukingeko kutala na biso avis de public siko nazako kilema tukinde parce que le long ndeko eza nefe parce que le long ndeko tokosepela nimokupe oyebineka avis de public ebengaka bamisise bacomédien dekokoma Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. chez Didier Masuki. Merci, bonsoir, 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 chers amis internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki. Mon balamani Pembe. Bambote la bino se paye pour bozali bo mesena ko la Didier Masuki na émission na biso ya Sauvons le couple congolais bandeko. Tu veux savoir une émission où tout ça là on peut en paix Anatolie. Salut à toi, choisis le cœur Mbimba. Salut à toi. Pour en paix on a conseil bandeko yebi que tout ça na deux fléaux ils ont bon batu mingi a na poto. Ils ont bon problème ba couple et puis na makambo ya mbongo. Il y a toujours le moment mokili. Hein? Pedro Matomina, le grand rythmène, et tu n'as pas d'arriver dans la danse Pedro Matomina, depuis Clermont-Ferrand. Salut à toi, Pedro. Tous ça, comme il y a des gens qui ont mingi bandekonanga, ils ont des kambouya ba couple. Nadine Wangala, bonsoir à toi. Tracy, Taylor Kalenga, salut à toi. Tous ça, tout le monde doit développer, de poser la question, mais tout développer et le oyo na ba commentaire na bino et puis na ba oyo ba rezoper makasa ko benga pour intervenir téléphone ezali wana WhatsApp ezali wana bokoki ko benga pe Didier Masuki au koti au intervenir dans émission ya lelo et surtout vraiment s'il vous plaît vous partagez à motindi ata mutu moko ata deux personnes bon bazana misala batata patron misala et ko zala malamu mingba ndeko na ngai. Merci beaucoup plat favori, merci. Bandeko, motuna ezali moko lelo to développer motuna oyo. Et loko nini ebendaka infidélité na ba couple. Et loko nini ebendaka infidélité na ba couple na biso lelo. Komona mobala zalaki bien. Mosa zalaki be bobala ni ndenge za sentiment ki lobala na. Lo pété na musapi. Lo vive blessing, salut à toi. Ou la tipete, ah je t'aime, tu vas mal belé. Na robo le sous de timgo na kokufa si ba timula libulu ngana to dinda libulu moko ba mususu wa ngana to kolata pantalon moko to kolata ba jipi moko mais na dernière minute à un moment donné oyoka infidélité continue na couple. Salut à toi Gama Maravilia, salut à toi. Du coup on a couple et continue mobulu. Et l'autre ni pour ça infidélité de couple na biso ba couple congolais Boutina Kisimba salut à toi. Na ba commentaire na nous ko développer et l'autre oyo. Et l'autre ni pour ça que couple comme infidèle. Est-ce que les a dit salut à toi Maboko Fuku, bonsoir. Les a dit ba comportement mabé comme pas mobali ou ba comportement mabé et comme et pas ya mwasi. Et ce qui est le comportement ya mabé comme pas ya mobali pas ya mwasi. Et l'autre nini est pour ça que mobali a comment le comportement là et ya mabé pour comment infidèle. Bonsoir à toi Rick na Jésus central. Bah même nous Jésus central à côté Rick na donc ça va quitter comme mingi. Et l'autre nini comment pousser mobali a comment
Donc ce qui n'est pas couple, pourtant on va bien. Na lingi moi si nanga ok ni boy photo moi si o koma boy o le babo pour moi si boy moi si on a babo pour on mais tout d'un coup infidélité côté et là on est pour ça infidélité dans le couple qui sont toujours retourner à moi dans le commentaire on est plutôt ça besoin de développer question au plus que et tout ça la passe mine dans le couple ils ont toujours bien tant que tu as fait ba mariage à vous avez fait un cadeau, tout ça, un sentiment impossible. Tout le monde bon, mais là, bon, ça, là, mais tout d'un coup, au monde là-bas, infidélité continue dans le couple. Infidélité, après, on a pas couple, il y a un couple, couple, il y a un couple. Tout le monde a un côté bassi. Tout le monde a un côté, il y a maman. Les gens qui couple mingi tout au monde, oui, choisir le cœur mimba tendresse c'est la mais na début tendresse c'est zalaki nous avons loba. Tu bien na début tendresse c'est zalaki. Nion c'est zalaki. Tendresse bakam tout na début tout est zalaki. Mais après tant le couple est comme un bololo, nion soana est zalaki société. Il y a besoin de retourner et loko nini et poussaka et loko wana ke bobala comme infidèle. Compé moi si à comment infidèle. Bande konanga. Ba couple minga lelo ba simi zo mona lelo. Toba nan ka ya nenge moi si akoki ko fana d'abord na ba semeki na ye. Et loko wana et ça fait l'une des choses que ça au mona mobali na côté na comme infidèle na pona nini. Il y a des basi oyo ayebi ko vana bandi ko mobilité ya bandi ko batu nzo zaki ayebi ko vana bandi ko mobilité oto benga ba semeki asa na comportement mabe asa na comportement moko bizarre alors bandi ko mobali ba ko linga yo ndenge nini ezama ni bandi nzo zaki ayoke la kapenda bandi ko na ye ni bandi nzo zaki bandi ko ne ba lobi na ye Chabilo Ndamubia, il salue à toi, bonsoir à toi. Et ça, je ne sais pas si non, moi, je suis Soukayo Livre et Célestique et Soukayo Livre, plaisir à vous sur une émission. Ça fait longtemps qu'on compte sur l'émission. Allez, mon début, bonsoir à toi. Il y a des balles qui sont soutenues dans le monde. Et dans la base, il y a des balles qui sont été. Comportement mabé et envers ces mecs. Ndebonanga. Moi, c'est ça comportement mabé. Sur les gens, on va yo que la bande qu'on a yé. Ata linga ki o makasi. Na débit, en côté ronan, mais souka ngo, mon bal on a relâché. Au moins, on bal on a l'eau qu'on a yé. On peut être ben d'accord infidélité. Au moins, mon bal a commis infidèle. Suite, il y a un comportement bizarre. Il y a yo moisi. Au moins, on va la ligne makasi, azarano bien, alingio, alimande konayo, mais yo moi c'est pas comportement envers mon bali et tout simbaté nandako. Lelo na poto tozo mona mingi ba nekobasi na poto lelo. To komanga madoko fuku. Tozo mona mingi lelo na poto. Bonsoir Menga Nacha. Bonsoir à toi. Tozo mona mingi lelo na poto. Bande comme bazo kumbela bana ba lo kola neti baza en Afrique. Bala odigene ko banga mobali ndenge nya ko vana na mosine a na poto. Ça se fait pas. Bande ko mingi lelo baza na système wana. Bazo so mwana bango ovana mwasi boye, mwana mwasi biso to lingi faza la boye, il faza la boye. Pardon 2 minutes. Voilà. Ouais, marque de dialogue, il y a un premier ennemi, il y a un couple. Merci Tracy Trailov Kalenga. Voilà. Merci Gilles Grasse.
mobali akovanda ti aza mutu akolâche ti akolela momo na infidélité koti mobali bandi kodekone mais soki vraiment mobali oza mpe mobali ya solo soki oza mobali ya solo oyo olingi mwasi no na ndenge solo oyo peut-être tone tolobaka ototya nzambe na couple na biso otya nzambe na couple na yo même si mwasi akomi comportement mabe même si mwasi akomi kodekone na ndenge mibali te sali ti mbengi même si mwasi akomi na comportement mo ya bien te mobali mosala na oni vandisa mwasi na yango tolobaka dialogue d'abord kama mike na couple na biso yango zobotaka ba infidélité na ba couple yango eza kobomaka ba couple bandeko nanga mais maman Mado pourquoi mibali tendresse ici là il faut ce qu'on nous koyeba pourquoi mobali na tendresse ici là voilà donc c'est tendresse Lucatan ou quitter un dialogue entre les mobile na yo obi pour faire le mobile na yo obi na air boy mobile na ngazala boy mobile na ngazala boy c'est pas pour que les femmes sages bâtir sa maison ni bali to zalo la bana mike to zalo ko bana mike amwe ko zalo bali mobile lokana bango yo sugune ngeni to zalo ko bana mike ko quand ça te lo tendance c'est là non tendance de style est pas na yo mais ça ça les camons la libanda tendresse ko yozo luganda ya wale kina pa makango ya libanda na place ko ki bosolo la mwasi na mbali bosolo be na ndaku tendresse wale ikena libanda ezongo na ndaku na bino okuma pe mwasi bombas makao basi apoto de loso mbala gangi yepa gangi so mbala lobibo yepa lobibo ye so mbala sali be yepa fala sali yepa za mwasi fala sa bebe kokot ingonjo sali à toi au moment mobali akene tija kei pa tendresse yozo luka tendresse ko ke libanda et pas makango libanda yango zo luka to briser non eloko wana no comme ko poussa que infidélité et quota na couple il y a beaucoup de choses bien dans l'infidélité et ça on me belé dans l'infidélité et ça même pas makambo ya ko moi ça ko comporter ma bébé non na biso mo pe mibali les sous il y a beaucoup de choses à Mike qui osent les basses parce que dans la couple mais basses nous sommes là à comprendre pour le battre à épiner non ça dialogue non balité et vous pousser moi ça vous déconner moi ça vous ça ba buzoba bonsoir à toi Santos le chef de Gira Santos le Gira chef d'entreprise salut à toi bonjour ni pas nous sommes là moi ça mon attend bon on a été bonsoir à toi Freddy Mayala. Merci beaucoup, je les gaz. Merci. Et ça, je ne sais pas si moi, ça mon entend bon, on a été. À tout salaire, moi, ça mon a monté. Car on a ça dépense, mais moi, ça mon a monté. Mais moi, si, au limite, il faut toujours égalité. Il faut égalité. Yo, il y a moi, je fais kolinga te yombongo bombaka ya mwasa ya kanango e ba monga osala makambo mwasa so yebate osala makambo mwasa so yebate otosala makambo mwasa so yebate mwasi ata zo mela yango ata zo mela un jour a kosanza et tant a kosanza wana yango yo ka couple koti poto merci Hugo Boki bonsoir à toi tiens commentaire nous lingi Yom Toye va papa. Voilà. Pourquoi vous nous gâtez pour Bongissa? Pourquoi vous nous gâtez pour Bongissa? Moi ça somela. Tant comme en asuka. Moi ça sansi. Allez pesi buzoba. Tu vois? Donc bablu comme Mike oyo ba mekonanga yango ça ko bene ba infidélité ba couple. Salut à toi, Dodo Tomako, salut à toi. Babiloko ya moto obenda ba buso ba mingi na ba couple na biso. Donc on est dans bon solo ba comportement na biso ba papa et puis na ba maman. Il y a des gens sous, il y a des mibali sous na poto baza ko kumbela basi toujours le cola na Afrique. Bonsoir Gilles la fleur et rose.
Et ça, il parle de la base, c'est d'abord le col en Afrique. Au coup, moi, c'est en Afrique, tu as quand même la poto. Il y a des balles, nous sommes dans Banda Bima, Banda Bima. Banda Bima. Alors, on m'a dit, pour ça, il y a un ça, dialogue, on a moins été. Alors, même, on a tant de s'occuper, même, on a des devoirs, on a rien. Et bah, bloc, on a tout. Et ça, l'une des causes. Et ça, on a bien infidélité dans le couple. Et moi, si, à côté, sera mela, et surtout ce qui est grave, ce qui moi si nous peut avoir un entourage à ma bé. Et que ma camarade de ce qui va côté va massa ba mon fiti. Salabo, yazo la semini, yazanani. Yo posa moi si l'action za moi si. Ça va mettre salabo, ça peut joli banda. Et ce qui moi si wana. Asa na epé mo boulou, au moins moi sur la période au sa nini, a quelque déconner et boti infidélité. Mais na ba ka nini wana. Ce qui m'a moi si à quelque déconner waraïba eza na munenge nae eza na munenge nae puisque na une femme mariée penas o se respectaka pour une femme mariée même si les côté ma deuxième ma bita mobile tout le monde qui boy c'est mieux kutu aboma na libala c'est mieux au sonner mobile bi kitala na mona boy na kokana sustenga na kenanga. Obiki na okokanga soutenga na kenanga. Salut à toi Lili Masuki. Entourage les autres jouer rôle ma kasi na ba couple na biso. Même na kota ba na mibali. Même na kota ba na basi. Il y a autant que aux femmes mariées, aux hommes mariés. Linga ou entourage na yo e aux alabanani. Mingi lelo ba batike na bana, bana basi mingi batike na bana mibali bazate. Faute entourage. Mibali mingi lelo ba divorcer. Soutien entourage. Parce que ça va pas tout on va être intoxiqué bateau. Salut à toi Chanel et Toko. Et ça va pas être intoxiqué bateau. Et puis tant que on va te demander il y a pas mon tout temps on anda kuna bino on ko mwasi ne mobile ne ko candidature mutu nyo ça anda kuna yo alinga couple na bino. Ko kanisa te mutu tu bozo anda ko alinga couple na bino. Tant que le va tout ensemble na ba couple na nenga solo tout ça ensemble na nenga solo puisque ba divorce ming pele to za ko mona eza ba divorce moko e wuti na famille na bisote et wuti na couple na bino moko te même dans les bana de tika no divorce na ndako bande to yebani mité matelelo ba couple na to be ba makambo belé eza na kati eza makambo belé na kati oyo za ko toucher ba couple na biso lelo. Et ça m'a quand même total ba film ba nigérien total ba film na biso mo ba congolais ba théâtre total a été à biso ba quand même belé et kaka et ça ba demo mususu demo musana ye demo o ya kopanza mabala. Aristote Makela, bonsoir à toi. Et ça la demo mususu nga musana nga beat na nga rôle na nga ya kopanza ka mabala. Bonsoir Toko Véronique. Ce que demo a panza mabala. Moussani Ouzani, à sa mission est belle pour ça. À Gogo, on a dit na couple là-bas tout. Yé aboya boyete. Mais à Gogo, t'as pas mon tout. À Gogo, t'as pas camarade, mais vous en avez bien, il y a côté 4 naïe, Mazana y a un petit couple là, bino. Et là, on m'a dit, on s'en souvient, on va souffler mon bal la plume. Ah, bien. Mais mon mino, comment moi? Tu es bien, on qui peut sauter. Après la table de Corolette, au beau c'est que moi ça va, n'a pas tout le monde ça la cambale pas ça là. Et en ce moment ça tout ça là à lembi à taper na courage ça musala te. Yo camarade mbal oye obenga ki pété le kabo ministre na kaka na poto to ministre na masala nga oye na ba to obenga te au débarquer ka nemwa. Oh moi c'est ça pourquoi meninga sala budget ndako na ye babita ka kabate oui ya okabana mais emsu ninga lamba ki mbala nga oliango lelo ipi oliango lobi ba misana na bango bongo yo yesko lobo benga bito ye kaka olimba lambela yo moi ça tout ça fatigué al OK on compte son mbala bat. Bonsoir Mathieu Missamou mon frère bonsoir à toi OK compte son na couple là-bas al mbala bat mon azaki bien moi cinéma tout d'un coup mbala vont changer le caractère. Et puis on a fait dombalo azabe na bonzambe kati na yete ba deuxième ba tchanga na banda ezuye et sili ayo ko bebza couple na mon a commis amu ko bima ko zonga ba retard on a mbala ba doit changer
Bonsoir Doris Pembele, Domingo Pembele, bonsoir à toi. Mon frère Doris, qui toque. Au moment où on va changer de comportement, pour la nini, qui sont en master. Ma camarade, il y a tout ça là, puis attention à ma camarade dans ma couple dans le biseau. Tout ça là, vraiment attention. Bon, quand tu as dit que tu as ligné couple nayo, qui a ligné bino. Mais sous non, alors jalouser couple nayo n'est pas ça qu'on a dit. Vous êtes dans la couple, monsieur, et vous avez la tranquillité. Et dans le couple, monsieur, vous avez la tranquillité pour une deuxième batte qui sont sur les militaires, ma belle camarade. Bah, toucher la couple, nous soucis d'abord et penser à la peau, on va se faire là. Bah, moi, ça mingi, on a pas tout bazar ni moi. Souci de à penser à couple na bino. Alors, on a qui sont sur alors on va les simiter à utiliser tout film sous bah on deuxième et pas moi si na yo. Vous on va dans ninga za la raté. Tant ninga za ba ça qu'on vie couple nous souci de bon kabwana. Pour ya sepe là mais ça y était. Mais ça démon wana. Bonsoir à toi maman Eboa Kadi. Bonsoir. Mbote mingi maman a plaisir à mon ayo. Et ça la démon à l'atis ko massa à ba côté moi si na yo abani ko tsema kanisa mabe. Mba no mono la gayo sala ebwe. La tse yo boza moi si. Ah, abini azo mi reta yo bozo tika karabo. So ça be moi si mon faible. Ozana bonzambete yo wana oko inaje ya master na yo. Obani ko manke mon bali na yo. So ko lamba la 3 fois ko lamba 2 fois. Une fois, mon bail peut-être mon année wana, alors c'est pelaté, et ben nous bota ma kelele, on a ben bota ba n, et ben nous bota ba n, au moins on anda pour moi ça qui passe sur mon balité, mon bal qui passe sur moi cité, et mon bal qui écoute na fille mon bon a pembe na ko, li bala ko yiba nenge za la kelengi. Bandeko, nous moi si mon bal, li bala ko yiba e za la kelengi. Poso yiba. Mais beaucoup mais si kamoko ndebo tasko basendi walo comprendre nous on va rendre boy so la mungi na 8h azala boy so la mungi na 10h azala rendre boy mais tant besoin na sika mokote ata kuto bola la journée mon hôtel bo kabani lobby no yeli sous bo kabani mais tant beaucoup na sika mokote za toujours le lengi ya koyiba mais tant beaucoup maresi pas comme sika moko ande pa boyeba na to ebaka na heba ki tenzo za rendez-vous nzo za rendez-vous nzo libala ko yiba eloko toko yibe za elengi ezala kelengi za gu yango to bomana nu eloko wana ozo ko benda ba infidélité na ba couple. Bonsoir à toi Edith Yanga. To bomana ne loko to ko trema eloko wana zo benda ba infidélité na ba couple. Mais fidélité mususu et ya rappel na nzela ya famille. Eza mobali musomona kindoki ya famille na bango ba lingiti avant na mwasi na ndako. Ba osani. Ba ya côté mamebele ya mabe, si toujours rassemble la raté. Si toujours rassemble la raté, ba ya côté la mwasi. Ba côté la mwasi pardon, ba côté la mobali, ba bani ko toxique le banzela mabe, ko toxique le banzela mabe moi mobali ko mta milangwa, ba masanga pamba ko saka ba makamuko ozaka ke ko plaire mwasi na yote. Et ko plaire mwasi na yote ti mona mwasi et bendi divorce. Et bendi séparation. Et ça va pas mike. Mais tant que banane bandedi mutu moko talo bagonga to kabwa. Ngato sala boyeboy. Et ça a un sentiment mon début mais sentiment là comment est va aussi là. Pourquoi? Na commencé bendi tout ça on. Bonjour Naphtali Kati Mambembe, bonsoir à toi. Pour la nini, ma belle abiso batamanga tango lingi mobali, tango lingi mwasi na début bolingo ezali. Le temps bozo poussa boko ba nebele, au lieu que bolingo ekolaka, na biso batamanga la bolingo diminuaka. Ah na sina bali wa mwasi andako avant na pane. Bolingo zo diminuer, na place que ekolaka biso diminuaka, po ani diminuaka love. Or bolingo ekolaka nikolo nyonso balobi te ko nikolaka ke boko swana te ke boko discuter te non beaucoup ko discuter salut à toi Colette Louvila beaucoup ko discuter na mwasi na mobali mais bolingo
ekolaka tous les jours. Même si vous discutez, n'a pourquoi vous repérez ça mi-compté, vous avez les cils. Et l'on peut répéter comme à chaque fois, vous discutez après vous bonissez. Chaque fois vous discutez après vous bonissez. Non. Non. Bonsoir Marceline et Soki. Il faut qu'on compte sur Bolingo tous les jours. Tous les jours. Bakado na bakubi, bakado mike, ba surprise mike. On va de maman, joie boy. Aïe ba de surprise, ah, sombe le logo boy. Ni bal ming de lo mona amona rara vi nzoto na ye moko bo za na fête bo fête mo bo fête on a fête on a danger ça ba te belé robe na maman si na ba moni on déjà deux trois fois fête toi na so me robe so mi ba so nyo so mon type ba raison na ngote nyo so wana et ça l'une des choses be ko benda pe infidélité na couple so mo ba li mo so li banda lula mo so na nda mi ba mi so ba yaka ba ali ko ya ko influencer ba se abatu. So quand moi si fait faible, la c'est bon, hernios. Mon zali moi so ça esprit faible, ça esprit té, soit ça depuis mon boulot, moi ça a cédé. Moi ça a cédé. Bonsoir à toi maman Nicole vous là. Montez ma flex vous fenda. Au moins moi ça a cédé. Pour ni mobile moi a la salle ba bon chaque fois. Et yo mobile si ko ba bloco mi au moins si azana vos besoins. Et tu n'arrives pas il va satisfaire moi si na yo. Mais qu'est-ce qui se passe après? Même si mon bas va satisfaire une agneau sur un athée. Pour que mon bas nous soit pour influencer la paix. Mais soit-temps, tu parles avec ton homme. Oui, papa, man naza. Quand tu as sonité azam au bal na yo. So yo qui est soni, si vous orlobela nan. Quand tu as sonité azam au bal na yo. Ah au bal na yo papa, man naza na besoin boye. Nazana besoin boye. Nana besoin boye. So ko suma mbongo sala sombela ka boye nazana ngo besoin. Mais basi mi pele bakoma banga osenga mbali mbongo. Poni mbali comportement aboyo ko osala kati. Osala ka boye. Wana za rôle le so mibali bandeko. Et ça rôle le so mibali. Et ça ba l'une des choses et ça ko benda pe infidélité dans ma couple. Moi c'est sur les mi makamwa bon. Baloba bien moi ça ni akora ampia gâté. Bonsoir Annabelle, difficile à garer. Moi si à me sarana na mpia kate. Wana ta bolobi on ka mtima bokosi. Maman m'a donc pour sobozo banazo yo kate. Pourquoi toi qui ne robala ba benza ba tira so ba témoin et pourquoi ba tira so ba parrain et pourquoi toi en ba parents? Pourquoi toi en ba parents? Quelle est la famille mobile? Au fond de la famille na yo te poso zo funi na famille na yo ozo inisa mobali na yo funa mobali na famille na ye aucun na famille na ye oluki moko za ke bozaka bien na famille na bango sololi na ye obitande on a bino boye na zape mwasi boye même chose na côté na zope mibali soki problème na mwasi na funa mwasi na famille na ngata ko ina mwasi wa na famille na. Bonsoir bien 7 Yansete Bakadoumana. Bonsoir à toi. Pour voir une moi sur la famille nanga. Donc il faut ngai mo comme na famille na ye, na so na famille na ye pour famille baza ba ndeko na ye ba ndenge osolo na moi si wa. Ba bi ndenge ba osolo na moi na bango, mais so que na ko na moi so le pa na biso ye ba ndeko na ba yini. Bando yina ye. Et so ta ba mo na ngana zana ye ngamna no mazoba et puis so moni ke yo to considérer na ye, bazo mo no wazoba. Donc, il faut que la famille na yote. Il faut que la famille na ye. Basi mingi lo mona azana mobali mbala sa mabe ake na famille na ye. Maman mobali apenza boye. Mais ozo yini sa mobali na yo na famille na yo. Et mobali tang bandoka nyonso la moni ke na famille na yo balinga na bango suyete e ko benda pe infidélité. Mon mbala comme ne infidèle avec la famille balinga na bango ngaite. Allez, ni ba pas mobulu wa moni momo. Moi mutu mo libana mfimo libana ka limbe fi wana e ba fi libana ba ka pima lembete ba na vitesse moko si tout soit liba point faible o yo za na ndaku na yo so ya yebi amo niveau bon numéro peso et l'équipe doit 100% et ça à 300%. Alors mbali faut ça expliquer yo wana ale ningi za la ara o yo rappel o tinga mi wana couple baby voilà mais tant qu'on comme si kamoko oh nous ça no sala o libanda
beaucoup mais c'est comme moi ça la mosuste et si bon abandé ko luka benda yo kaka aza luka benda autant on benda ta zuyo komi aye et sili à la chose qu'on fasse. Salut à toi Daddy Lenda l'homme en or. Daddy Lenda mon frère, salut à toi. Voilà on a makambo ils ont ça passe ming na couple ba ndeko ngai. Et tout ça passe ming to meka ko kata freo wana. Ya ko ke sikani infidélité eza ko uta tango lingi muto linga mutu na ndenge ya solo. To linga mutu na ndenge ya solo, linga mobile na ndenge ya solo. Salut à toi Charles Kikunda. Ma belle maman. Wande konanga kimbango wana Charles Kikunda. Bonsoir à toi. Tolo ka sikani de kolongo loko wana. Tanto linga kana ninga so loko ba biso couple congolais na mungu bati. J'aime ma femme. Mais quand on dit j'aime hein? Quand on dit que j'aime. Ah, j'aime mon mari. J'aime ton mari, mais tout est pas musique. Tout est pas musique. Et on dit que j'aime mon mari. Mon musique au là les balles aux hommes, alors une femme mariée. Après on va dire que j'aime mon mari. Basi nous allons au monde à ça la coup douter. Nous bas la salle mi connaît tout le monde à ça la raté. Mais au côté la cuisine, bah 17h 18h. Moi si vous m'ballez ça à 6h comme ça là yé. Avant on a douche au soir yo côté la cuisine on va nous gagner au lama. Yé bisanga moi ça n'engwana. M'ballez au step là moi ça n'engwana ça mon l'équipe trop. Et ce qu'on va me conseiller yo pe nous allons aller au Bamoro, nous sommes dans le 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons un couple qui vend dans le comportement. Nous avons un couple qui vend. Nous avons un couple qui vend. Il n'y a pas si mille de gens qui ont dit que yo cap propre. Bah faire ça c'est yango et lobby. Bah d'autres là-bas yango de lobby. Bah discours yango de zoloba. Babijou pour l'obate. Maintenant, naku ayebi misalate. Sam Chintu, les chers, bonsoir à toi. Arlette, Tichikou, bonsoir à toi. Nanda Komona, merci beaucoup Charlie Moubaka. Nanda Komona, Mawamingi. Tokena Manda Komona, moi ça mninga, n'a pas regretté. Obi ngina so na mwasa bono wongi se kudute mais mbala lingi ka bongo mais tamba lingo ka bongo mais ça la paie fort et mobile be tali ça mwasi na yo ya de mbala mso ko bala mwasi ça ba be mais ololo ko tali ça mwasi te so ke tonga mwasi na pembeni ozo ke tonga mwasi na pembeni pe to na ebide po ina bala kai ebi misala te bubu mais solo na mwasi na yo li conjugal ba sala yango pona nini. Pourquoi la chambre à côté? Pourquoi la chambre à côté? Parce que la salle de boula dans la salle pour ça lié moko sacré. Chambre est lié moko sacré. Tous on va te repos mais le mécanicien va tout nous chambre à place pour nous ça rabouler. Té il y a place pour peine ça tout. Il faut là il faut solo là au ça dialogue en couple et la place moko il y a remarqué à Pongi à salon, dans la chambre est différent. Pongi à chambre est toujours qui toque par rapport à Pongi à salon. Pongi à chambre est toujours qui toque que Pongi à salon. Il y a plus que ton à moi si na yo mi salate. Solo là na yende ko mobali. Solo là moi si na yo. Pour qui songi mi bali ba comment ngolo lo auto comment mi bali lo qui songi mawa. Mobali mzuma zo que ton na moi si na yemo ko ndako. Ato que ton à moi si ne libanda. Comme ça moi si mabe oh yemo ko tunem daza mutia mabe makasi koleka yemo ngana comportement mabe koleka mazo ke tonga moi si ne libanda pour ba ina moi si tama ina moi si ya continue à profiter à ça ba buso ba siko na pembeni mais na kombo ya moi si na yemo ya ndako non tozumo na ngole ba ko tu poto to ko tika yango bandeko na ba bloko mike ona kaka yango ndezo boma ba couple et ça ba makaba minene te ba makaba minene ndezo boma ba couple makaba mike to yesu na kam tu zo boma ba couple bandeko nanga et ça point mususu déjà sont très fort na ba couple et ça comme la transparence encore les comme la transparence pe et ça boma ba couple na biso mingi
Lelo transparence et ça sous-souté na ba couple na biso. Côté basi, côté mibal. Transparence et ça le sous-souté. Et ça un couple tout ce mobile avec ngam na futa randaku. A futine ka ndaku avec moi on sommes bloc olé, moi on sommes bloc olé ici. Bon on se tikali a ça makam na yemo ko moi si ayebité. Transparence et ça. Moi si pe na côté na ye même chose. Si tu as basi de mingi lelo mon ami lelo. Basi tant que nous parlons dans l'état civil, oh, tu parles pour les meilleurs, pour les plus, tu parles pour les biens communs. Mais quand vous parlez pour les biens communs, tant que comme attends que si on sait en Afrique, on commence à makam sous mobile azoye bati. Autant si n'importe quoi d'ailleurs on base ça dans sala yo du téléphone au bengi. Et na tsaki Antoine quel na soit code na tsaki boye na western union. Mais boye bisa boye bisa tonton et ça été boye bisa que so benga sorti mais boye bisa été. Transparence et dans le couple. Transparence et comment couple que vous mettez là? Couple tout ce qui est dans la transparence. Ah, couple là vous a soudé. N'ayez pas n'importe pas ni ndo ya kokota. Ce qui transparence est zali. Ce qui transparence est za. N'ayez fait ce que vous faites dans un mois si les maman Nicole et vous là na Lyon. Bah la transparence au saranate. Mon père a 20 francs, maman Nicole a 20 francs. C'est comme ça que couple peut marcher. Ce qui couple peut communiquer à un niveau, et ça passe, nous avons à côté de nous. Nous avons ma canson qui est bonne pour la vie, que bon nous sommes dans un mois ça y est. Et l'on nous avons moi ça y est, comme bon nous avons un habitué qui est papa les camps libana. À moi, je ne sais pas que le camp soit bien ligné. Hein? Tout le monde a passé dans le couple, le tour de la lila. Il y a un autre pas si mi balé, les bossos ça mi balé comme un autre AVC, mais l'élo n'a pas si. L'élo n'a pas si pas au faire un AVC. Pour la nini, ma belle mi balé au sarabango et mi balé ma belle au bas au sarabango. L'élo comment on vice versa et comment donc les deux côtés en fait. Et comment les deux côtés, ma belle ça mi balé garaté. L'élo bas si mi pas au sarabé mi balé ma belle. Mi balé mi pas au sarabé si ma belle. On a évité aux hommes mariés, aux gens à ban, je ne sais pas. Tu sais un peu d'invité, tu sais un peu dans moment nango. Tu sais quoi la paix, tu sais un peu dans moment nango. Tu sais la paix si tu vas venir ya ban na biso. Et ban na bazo kola lokola mbula non lokola bou bazo kola kadum ko kola mo impossible ne ba bazo kola là. Si vous avez des bêtises que papa va faire des camps boye eh papa va bêta qui est boye eh papa va monter sur l'angle on s'en place boye quand même c'est honteux, c'est vraiment honteux. Chantal Manitou mais bah tout la semaine tout songa nanu batu tout la semaine tout songa batu. Pourquoi la vie la plupart ni pas les gens bakufa avant basi batikalaka. Oui, mais pourquoi? Ni pas le temps de kenna avant. Pour nous ni ma comme bien ami tout. Oza moi si non ndako linga basi misatu mini mital. Mutu no sala mini. Aucun non musala normal ya munele. Ozongi, autant problème ya famille en Afrique. Autant na problème bana a un sou mona mo piso zo mutu. Alors oza sou makamu misatu mini. Okabola mutu. Omo kima ba téléphone ndako kena mo kimi. Okena douche téléphone. Oza mo téléphone. Mutu do sala ils ont travaillé trop. Ma kilo les autres tambola plus vite. Je me suis dit, ok, tension. Ouais, à ça les crises. Pour nous. On va se faire nous quitter. Et ça y est, moko. Et ça y est, moko. Nous avons fait le wobby qui attend nos cahiers. Nos cahiers, bonsoir à toi, Patience Massakuba. Bonsoir à toi, mon témoin Alphonse. Et c'est là Alphonse, ma motte belé. Nous avons fait mais ce qui est nature en toi, on a têtu. So la têtu pena. Et ça explique on a fait carte na mutu. Nous avons fait mbala mongote. Et so nous qui bon zamote sur la carte et si nous avons la place té. Nous avons la place té. Et ça n'a pas facile nous on a couple tout. Couple nyo sopenza. So ki kaka olingi moi sino na ndenge ya solo. Mobali moi sinon alingi on a nenge ya solo. Ah papa, maman, bon mata bo kita.
couple on a ebozanga et l'autre côté et que comme si moi c'est dans le cola camarade na yo puisqu'il y a des couples mais on dit moi c'est na yo on dit na mobile na yo o comme c'est neti master neti camarade boto marabino mi balé makamno so bino mbale na invité na yebité so ndoka moi au côté dans la porte nini so na porte à sima so na porte à liboso so kika okangno matoi na ba camarade moi sina yo et puis quand matoi na ba camarade ya yo mo mobali o ba ko tsaka ba ko intoxiquer na couple ba ko bebe so bebe sa couple ba so quand matoi na nyoso wana et c'est là couple le gouvernement transparence et ça et l'autre à couple les autres côté s'appelle infidélité transparence c'est ça Robimoko si moi sur la kebo na kena pas mas na kita papier na kita papier na zoya nzoko ça pas papier te ozana yo pa ya Nicole mo quelque part oza pas Antoinette mo quelque part transparence c'est ça est-ce que ce que le likam ce qui le likam mi ba nso mo na kuda ke musala te ma kosi na ndako ke na ke musala do ba yo ke na likam no ya matongo no kosi ka ke na ke musala est-ce que risque o ya ka pe boye bien oui, allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Allô, bonjour, Didier Masuki. Bonjour, mon frère. Oui, je crois bien. Oui, je crois bien que je suis en direct, il y a l'émission, j'espère. Ouais, vous êtes en direct. Oui, na ligne na intervenu Mouké. Donc, c'est-à-dire, il est dans l'homme alors. Ah, ok. Si j'ai vraiment, si j'ai mon cours vraiment, ma lampe, ma casse, et c'est vraiment faut intervenir. Auto mécanique, ni vraiment, il y a un couple na biso. Ouais. Na kata sujet, ils allaient eloko nini, et bien la infidélité na ba couple. Ouais. On a une numéro au moins de pour 5. Ils ont 5 biloko oyo nga na mona ka et bien la infidélité na ba couple. Premièrement d'abord, ils ont le couteau. Voilà. Ici au moins dans le couteau, ils ont problème il y a ma famille, ne ou du pas. Ils ont la manque, il y a respect. Ils ont téléphone aussi, la manque de confiance. Ils ont la bilo au moment kasi où vraiment ils ont bien la infidélité dans la carte de couple. To bandi na le couteau. Mobile mon côté à Kokiko bala moi c'est naé. Moi si wana azana le couteau pour les quand même ça dans la cour le couteau. Voilà. Pour ça la base msusu qui a bandi au ça. Donc il est pendant ko akoko misa couleur rouge. Azomona mo be bimba le bomona couleur de rouge ya bimba de rouge c'est noir. Ah ouais. Ouais. Le couteau et l'équipe donc même de couteau bien. Et puis ça m'a dit oh moi si à bongo. Vous offrez à moi si couteau le cola. Kata moi si à Satan. Voilà. Tu vois mon bal est nini où il y a aussi porter le couteau à bongo. Azana kaka fidèle pour la moi si wana ko abala wolo. Donc à koki ko ya yete ou soit ko ko tricher net. Parce que mon bal moi si mon chouchou. Mon bal penza au kangier na moi si na mon bal plutôt. Mais à ko défendre les pères. À mon tellement bezali à ko nikiti ça c'est na tabolimbisi. Mais yé kuna zate à ko beto pe rubrique moko non aka mobile na ngata noko na biso. Ou bien beto pe rubrique moko non dimension à lokuta ya mende. Famille ndenge moko. Donc mobile ni okobala mwasi na yo famille na izo respecté oté. Tant déjà famille izo respecté oté. À quoi bon sikoyo ozo quoi oza même na valeur te na famille wana. Tant valeur ezate bande kwa mwasi ba kofinga yo bokilo na yo même azo ko manquer respect na yo. Sikoyo fidèle la ngo kozana mwasi wana tina na ngoni ndesenga pe mobile quand même non abi marane libanda parce que moni lelo bolingo ya lelo za
ozotala kaka bo ah tobota te toza na bana bon po kaka bana bazala bien te bon abetaka nde libanda bon eza babiloko ya kotolere te mais eza babiloko nde tozolakisa nde ntina bacouple ezokobeba eza dia babiloko oyo bamanka respect mwasi azokosupporte même mobali te bokozala même par exemple na milieu moko public mwasi azokomanke respect ya mobali akofinga même mobali ndenge ozali parce que omoni mutu nyonso azala même na défaut na ye mais omona mpenza mwasi azokofinga mobali na défaut na ye ta mosu ozalaka likolo moko mokuse likolo mo molai tala lokolo na ye ta mosu loboko no moko ezala mokuse obe mosapi no moko etengama tala mosapi etengama donc azofinga mpenza défaut no vis-à-vis na bamaster na ye ou soit na famille na ye ou soit na milieu moko public eza mpe babiloko oyo mpe créa mpe badésordre mpe moto bon na olakisa ye mobali mpe abimi ake oluwane mosusu ofandi na mwasi na yo ndako moko likambo ya telefone boza na salon bozosolola mwasi aza na telefone na ye mobali ta mosu oza na télévision ozosolola na mwasi aza déconcentré mpona nini aza concentré na telefone na ye mwasi akomi accro na telefone makambo azosolola wana yo mobali mpe oyebi te makambo nini azosolola omona mpe ta mosusu bazobetana bango kati na mobali na ye moko boye yo oyebi te pourtant mobali azokoobserve babiloko wana ekosala nini donc mobali mpe akomi komeka babiloko wana omoni nyonso wana sikoyo ntango ezolongola sikoyo ndenge na babaki manque ya confiance ntango ekokota sikoyo oza sikoyo na confiance sikoyo ya mwasi na yo te omona sikoyo babiloko azosala na babiloko ozovivre yango esengana sikoyo mobali abima na ye akoma infidèle azokoluka ameka chance yango wana omonaka masuki moto akosa yo te ntango balobaka bato mosusu ke omona basi ya bangala ndenge baza na bakimisaka mibali bandako eza kaka maloba to bato balobaka mais quelque part ezaka ya solo pourquoi ezaka ya solo parce que eza na basi mosusu soki azwi mobali obala na yo ozwaka bien na mwasi na kata ndako mais eza na mwasi mosusu obimi na babuzoba kaka mwasi azosala okekuta na mwana mwasi moko akomi kosokolo makolo okuta na mwasi moko akomi kosokolo mokongo oye pena ya pale penza bouti bulo momi pena longoli yo pena sengle donc omoni babiloko oyo yo bana kovivre te na couple na yo place ozalaki sikoyo moko komo sa sikoyo bakalkile namonaka na peti oyo mais oza sikoyo na bamwa ya difficulté mo bapasi moko na motema ozomona nakoboya mwasi oyo te mais biloko sikoyo ozomona libanda nde esengaka esalaka sikoyo ke manque ya confiance wana na vis-à-vis ya mwasi na yo oyo ozalaki na ye na buzobo ozovivre esengaka sikoyo moto akoma infidèle donc quelque part infidélité bato bacréa yango mingimingi ezali basi bon mibali mpe bacréa mpo ya mibali misu mpe batente bali omona motu moko akoma déjà accro na sexe boeskizenga terme ye donc ye mpena kobetox aboma nyonso ngungi pese donc ye mpena donc aza ne accro donc bato bakoloba te biloko mosusu eza mpe balien yango omoni sikoyo na conclusion ya babiloko oyo eloko eza utile kozalaka na yesu parce que moto déjà aza déjà na yesu akoyeba kosurmonter contre babiloko oyo mais quelque part mpe basi mpe basungaka biso parce que takuti yesu yango kuta tombaka mokolo moko kasi asaka bato na église donc basi bayeba nde kovivre nayo mibali bayeba ndenge nini bakotia mibali à l'aise mpo babiloko oyo esalamaka te vraiment nasepeli mingi na koparticipe na émission oyo toza wana mpona kosunga mpenza bandeko na biso basi et pourquoi pas biso mpe bandeko mibali na émission no kitoko vraiment Didier on est ensemble nzambe apambola merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bon frère Namso Dadi, Nenge Alobi. J'espère au moins ça y est penza azupar naye pour na ba couple oyo. Bali obasi li kambu au moins na sepel ming li kambu frère Dadi Alobi. Li kambu téléphone, et ça l'une des choses surtout on a penza oyo ezali ko panza ba couple. Mais basi ali ba téléphone au moins na ba vana mobali azani concentré na téléphone na kwemo banda kwa vandi téléphone azo solana nani boyebite le ba téléphone comme on va code que avant code na Facebook à mutu il faut code na Instagram à mutu faut code ba nino comme na ba code ako tike lo mwana peno yo monde ke va na mwana mo code ate
tant au code aboye sengi au code azo solana ba nani et mobali to message na mingi mobali au sécurité soit mon l'équipe trop mobali comme appelle méfiant la méfiance on a sauf que quelque part ni papa de beaucoup de la fille mon ba azui ou meki ya o ka pe mbala ke on mbala ke mais le problème est ça après. Sans l'emballage maïs de sigo, bien que même moi sinon on salon ma benanda. Et donc al bosso, au tient on a la prière. À part la prière, binom balé, boluki nzela dialogue. Le dé moi sinon boluki nzela dialogue, soli na moi sinayo. So on a moi so yoga pour des bâtiments sous yoga raté. Il y a des bâtiments sous ato le bine ndenge Aroyo kayote, oya lobi yango kaka. Donc so sa kamami na non érotique à non. Au moins la faute na yeba comment peut nango yo ba il y a des bâtiments sous bazande moi. Bon moi ça bon au côté comment? Au doit un dialogue comment? Il y a des bâtiments sous dialogue na yezani. Dialogue ba tumso na yefo bonsoir Elena Malila. Bonsoir. Et ça passe mine ma couple. On en a pour tout le monde à Itokia. Bonsoir à toi. Et ça passe mine ma couple. Mibali pe nenge moko. Na mibali pe nenge moko. Émission ils ont les deux côtés. Ils ont raté ko kolobela mibali ou kolobela basi. Ils ont kolobela basi na mibali. Biso mibali pe nenge moko. Ils ont mibali mususu téléphone na yekutu moi si aweko simba monter. Moi, ça veut aussi mon téléphone à yote, mais si vous bolingo ça, wapi bolingo ça, vous avez un couple. Et ça bolingo te, si vous avez un monoko, et ça bolingo te, un couple qui s'aime, couple linga, kabo balinga na ma bien. Téléphone à moi sur hôtel à moi, téléphone en bas moi sur hôtel à moi. Moi sur hôtel à moi, hôtel à moi. Combien de couples ils vivent sur Facebook? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, papa Didier. Bonsoir, maman, j'ai tout. Bon. Naye koyoka émission, naye kolanda émission comme toujours. Ouais. Naye ko intervenir pour na otoyoka papo ya uti olobawa. Basi oyo bayokaka mibali na bango te, basi oyo bafingaka mibali na bango. Oyebinga azaka toujours pour moi si hein. Et puis bon, ceux qui peuvent basi ya mabe bazali na lobela rango na côté la pe mibali. Mais na yo ki tato ya uti oloba siko ya wandeko nanga uti oloba. Ngapela nge ko bakisa nge ko loba boy. Na boyite basi ya mabe bazali, basi ya malamu pe bazalaka. Mais tant kende pitozonge pai. Nazo loba surtout pour na mibali oyo pe bayokaka te. Mibali mingi pe bazoboma mabana bango na buzoba kaka oyo ya balabala. Mobali muswa kokoza la pe olingaka e mingi botema na o mobimbo pesa ka na mobali wana. Osala pa oyo nyonso koki po na mobali wana. Mais tellement azana e misuka ikai misukotala basi amona mwasi alekate ata liboso mwasi aza kotia mal à l'aise parce que amoni moko azoleka na pembeni. Mibali oyo bayokaka te o balekisaka air na ba exotique na banganda na libanda ba misusu kutu basala na bango mwa place na kati ya ba parking kaka oyo ya ba voiture mobali akobima na ndako na tongo akei musala me olia zonga aya kokuta na mwasi na ye asola na mwasi na ye apumbwe akei parking ake exotique ake kobeta masolo ya politique masolo ya basi
eloko moko malonga te akoya kozonga na ndako 1h 2h du matin aza kodécoucher na ye azomona ngo eza normal. Sikoyo mibali ya ndenge wana koma akoki kovanda libala na mwasi na ye ye pe moto ya liboso akokende kokosa makambo na bato likolo ya mwasi na ye po ye akokozwa raison akoka kobima moto malamu. Mobali ya ndenge wana okokadre ye ndenge nini? Parce que oyo ye azosala azotalela age na ye te, abimaka atikaka mwasi akipaka mwasi te mpo na ye mwasi aza na ndako juste mpo na kosatisfaire ye na babesoin na ye bakolia na ye bamakambo na ye me ekomaka ere moko mwasi mpe akoki kolemba te. Lobi mwasi wana soki adekone eza solution te, me mwasi wana soki adekone bafingi ye nani? Ndumba bafingi ye nani? Abomi libala mwasi mabe. Eloko ngai akokoloba lisusu quelque part bamabala yango ndenge ezalaka wana. Bon, papa auti oloba bien ye alobi mingi eza basi mutu basi mingi bazoboma mabala na buzoba po respect eza te. Respect eza eloko moko naloba tout le temps eza réciproque. Po mwasi abanda komanke mobali na ye oyo ye alingaki ba respect na miso ya bato abanda kofinga mobali na ye na miso ya bato to pe abanda kofinga kaka mobali seke mobali mutu abanda kofinga ye seke mobali mutu azofinga ye mwasi akovanda titi soki amoni bakofinga eleki ye pa komomanke mobali respect. Et puis libala so ekomi ndenge wana eza esu libala malamu te. Eza su libala te. Na ndako dialogue eza te. Mwasi mosusu akolinga sola na mobali mais mobali akotomboka mais en un quart de tour comme si alingaki kolia ye mobesu parce que mwasi alingi kaka kosola na ye mobali alingi koyoka te. Okosala ndenge nini? Lobi bakofinga mwa Oui, allô? Allô, papa Didi? Oui. Ouais, bonsoir. Bonsoir. On diminue le volume hein, pour les autres, ça va des sons. Toi, on a intervenir ou pas? Ouais, le bas quand même, quand il maman va mais c'est pas grave, pour toujours tu sais quand même téléphone, bah bien la WhatsApp, puis la phone normale. Maman, j'ai tout trouvé bien les choses après. Le bas non maman, oui. Allô? Allô. Ezaki, excusez-moi parce que ezaki ekotaki na attente. Donc nange koloba na nyonso wana ndenge na lobaka, il faut kotalaka les deux côtés. Ezaka ka basi te mbazo boma mabala. Mibali mingi pe. Tozotala surtout ba o basi balekisi ba 55 ans. Mingi bazali okomona baoka na exotique. Eloko ni bosaka na exotique oliozonga na ndako na o occupé mwasi na yo. Occupé ndaku na yo, occupé avenir na yo na foyer na bino. C'est vrai, okoloba mwasi na yo abomi libala, mwasi na yo komo kofinga yo, oke koluka libanda. Kaka ndenge yo loba papa Didier, basi nyonso baza na bango ka ndenge moko. Mais tant que yo ozokende kuna ba osokola makolo, ba osokola mukongo, c'est parce que ozala ndaku pe sika oyo kenda. Oh là là. Oui, allô? Allô? Continuez non, maman, j'ai tout. Allô, ils ont ça l'attente. C'est bien bon que loba. Ah, moi si nanda azo kipengate, azo fingangai, azo sokinini. Yo moko olingi déjà kobongisa te. Au préféré obima libanda parce que kuna bazo sokolo makolo bazo sokolo mukongo. Mais mukolo o e baby obimi na kati anda kuna parce que omoni kuna bazo kipe o bien. OK kuna e bebe li okosani. Parce que za kelengi tango yo zobima libanda ti. Ah oui. Mais tango yo kendo vanda na mutu wana. O ya sokola ka o makolo anika ka o mukongo. Mokolo sami ke okendo vana na libela makambo baby hein. Ah oui. Donc eloko ngani koloba kaka. Franchement, entre basi, tolobanaka entre basi, makambo ezoleka na ba couple, makambo ezoleka na mibali na biso bandeko na biso ya mibali,
entre mibali pe bolobanaka. Mais la plupart du temps, ce totali bien. Congolais lingo mona mwasi muso alika liboso na eti. Soka si abandi olanda mwasi wana akoma okosela oyo anda ku makambo. Ouais. Tozonga batu. Ouais. Tokoka ko réfléchir. Soki tolingi peza mabala ngo ya solo, tozonga batu to réfléchir. Ero na nge koloba kaka yango wana. Pona ndeko nango auta koloba. Ati ape bandeko ya mibali na basi biso nyonso toza mulongo moko. Sikoyo komi question comment je vais dire ça, question ya ko yebana kolobana ko solo la dialogue na couple. Ce qui dialogue eza nango te e ko simba nango peti. Et puis to éviter pe po masolo o ya banganda ba exotique soki na banini. Ba pesa ka pe bato bokenda ko sola kana ba ona ba exotique ba pesa ka pe ba conseil kitoko te na mibali na biso hein. Yazuluka kota kambo nene exotique masangete kamaka. Ba pesa ka conseil kitoko te. Parce que mona ba ona groupe wana ba solo ba boya ye. Moi si ona za moi si mabe. Yo ba li pe po lingi o se défendre le bien. Moi si nga finga moi c'est mais vérité. Allô? Allô, papa Didi? Oui, allô? Allô? Toujours Kayo? Ouais. Quand on appelle intervenir par rapport à le sujet où il y a la fidélité par rapport à papa, la maman et tout. Ouais. Bon, départ, on a comment dirais-je, deux ou trois lignes y a réponse à ça. Papa Didi, Liboso, eza nanu, tango tolinganaka papa Didi, olingani yo na mwasi na yo, bino nanu mibale, parce que na uti koyoka wana, mobali mususu ezali mususu alingi mwasi na eme famille batelemeli. Ouais. Au départ ezali mwasi oyo famille bapesaki mobali te, ni mobali oyo famille bapesaki ye mwasi te. Bolingani bino mibale. Qui pleuve qui neige muzotala bino mibale. Parce que na yokaki tonton mususu oyo abengaki yo première personne abengaki yo alobi omona olingi mwasi famille na ye balingi yo te bazofinga yo. Papa Didi, soki yo yaki penza kolinga mwasi na olingi na motema, ata lelo famille bafingi, ata bachuli, du moment que yo olingaki mwasi na yo, papa Didi kotala yango te. Parce que ma famille mosusu ezalaka ndenge na loba eza bateste. Bazotala soki vraiment oza digne ou bien capable ya kozala na mwana bango. Donc bazofinga yo bolingo no na mwasi ezokola. Bazofinga yo mwana na bango lebiso azalaki bien tokomi c'est bien. Bazofinga yo mwana na bango évolution ezalaki soki ndenge nini bamoni ke azwi évolution moko top niveau na yo. Batu wana baza bazoba te. So baza bato abwanya balobani mobali yango tozomona mutu mobali moko pamba nango tozomona ye kaka bongo mais tala ndeko na biso mwana na biso en tout cas akomi bien akomi posé tala akomi boye ka akomi boye na savoir faire na yo kuna na couple na yo comportement no na couple na yo nde moto kotinga famille na ya mwasi balinga yo nani eza kutu resote koloboko nalingi mwasi famille balingi te yo yelaki famille te yo yelaki mwasi il faut olakisaki mobali te na yo epa mwasi na yo pokoka koconvaincre famille ya mwasi na yo sikoyo wana de 1 de 2 papa Didier soki totali en général mwasi na mobali mwasi ntango babalana na mobali alobaka ke na ye libala toute la vie. Mais bamaka mususu esala ale mususu ke mwasi a vivre na kati ya couple ndenge biso mona basi ya mabe omoni mpe abando sala fini kati ya couple. Mais mwasi mususu mona kaka abandone alobi te na bandaki na mobali na nga na pasi tala boye lelo nde tokomi boye mobali akoma mona nga pamba boye na boye na boye mwasi aza motema te aosima nzela akokende. Owute koloba lisusu dialogue na couple. Parce que ce qui dialogue ezali papa Didier, ce qui les cambo ezali respect ezali na lelo mususu, respect ezali mutuel.
moi si faut respecter mobali na yo mobali pas respecter moi si na ye mais soki okomoni ke mobali no asali likambo moko oyo eplaire na yo te papa Didier ezaka te tout de suite bien yaka nano boye na boye non okoluka moment oyo ya calme moment oyo olia mosusu ke likambo wana asalaki yo otiango na motema na yo na ndenge te kokangela ekanda te osili ntango okomi na tamoko ya bien be papa komi après information ne mosusu na moment ya relax na salon sous film moboye papa obila msusu likambo osala papa na sepele nango te papa boye na boye au moins nde mosusu ye asalaki yango sa ayeba sikoyo ntango yo rappele yango osoumettre problème oyo edérangeaki vis-à-vis na comportement ya papa omona nde mosu akotire attention mwasi na nga likambo nini te papa eloko osalaki boyeboyeboye na sepelaki te mobali wa malamu alingi couple ne aoloba mama nayoki ezalaki baintention ya mabe te bon nasali mbala nsima na osala yango te dialogue na couple eza capital papa Didier parce que soki yotie dialogue okobie mwasi ubie mobali azoyoka te une fois deux fois trois fois yango omoni bakendaka epai ya baparent ou soit epai ya baparent bon eza mpe quartier nyonso tu le mosu omona mwasi mosusu akomi ne motu makasi bo amoni ke lokwa basi babalaki etika na sala na kosala mobali mosusu ate ata mwasi aza na bakritere nyonso mibali mosusu papa Didier omona azwi mwasi ya malamu oyo azorempli barole nyonso ya bomwasi na kati ya ndako mais lokola ye miso etondaka te il faut akende bayebake ye il faut azonga po bayebake ye surtout bato oyo bazwa ata mwa chance ya babwaka bango mwa moke na bamusicien bamona kondire bakoma bastar ati na kati bakouple na bango sikoyo likambo ya bongo ntango yo kosala yo ozosala mabe mwasi mosusu azosala oyo baremarke eye oyoka yango yo ozozwa mabe na yo ozobimisa libanda ke mwasi moto aza bongo bato te oyo ya libanda bajuge ya balabala oyo bajujaka sa bayoka litoyi mosusu baosala nini omona mwasi wana oleka mwasi moko mabe tala mwasi wana boye na boye orke oyo mobali alobi libanda ezali comportement na ye nanatisi yango mwasi na ye yango ozomona bainfidélité ezali papa Didier eza nango kutu te famille moto esalaki famille ewutaka na biso moko soit mwasi soit mobali yango na mwasi na mobali il faut vraiment tozonga nano na se ya makolo ya nzambe soki totie nzambe na kati ya couple papa Didier tobanda kobanga makambo mosusu ainsi dit l'Éternel pour yebi ke bible elobi na biso nano femme soyons soumise mais mama na kati oyo te ya des basi mosusu ezali ke olobi bien faut ça la dialogue mais je te jure tozomona mingi ke moi si nous allons na dialogue wana il faut y kaka mutu azwa raison même si asali mabete mais na oleka mikitisa bon OK c'est bon limbisanga chingina ngabwe mais il y a des bases musu ba yebi eloko wana te mama wana papa Didier wana basi musu ba yebi ngote ba o ba bengaka ba femme sacrée parce que tant to mela papa Didier moi si na lobali polingi mobali na yo papa Didier na couple il faut ezalate okutani na mwasi na mobali yo za fan ya mobali na yo mwasi aza fan na yo mais soki couple ke moko abala ekaka ke po amona kaka na bali papa Didier so likambo ye na kote ya wana mosusu papa Didier mabe kokota kaka mais so ozala fan ya mobali na obe ya mwasi na o papa Didier ata mabe ye omona oka malamu olingaka kobongisa po ezala kaka bien okolinga obongisa ofanisa moninga osolola na ye bati bele ezaka se yende mutu ayaki na nga na poto ata mpe ayaki na nga na poto yende mutu aza mama tata na nga eza na basi oyo tobengi bango bafemme insensé bango moko barenversaka bandako na bango apres bakomi kolela apres baza ebele papa Didier oyo baza dini kutu te ke bazala basa mabala ma okuta bango bafani na kati ya libala afani mpe tranquille anyokolaka nde mobali me mobali alela na ye bafani na bango bongo kaka famille moto okoma konyokama komona ndenge mwana na bango azonyoka naya sala eza te donc oyo eza makambo kaka koluka kaka elongi na nzambe parce que soki vraiment botya nzambe na couple na bino eke bosambelaka ya solo papa Didier parce que bamosu omona papa Didier bakendaka na bango église eza kaka bamona ye alataki lelo ndenge nini bamona ye alati ayaka mondimi ayaka nde kotondisaka baban soki mpenza okendelaka église po okende
kelongi na nzambe obomba libala na yo bana na yo obomba vie ya famille na yo babengi ke mwasi couple papa Didier nde bakouple ozomona boye te parce que biso tout toya bafemme mariée toyebi bamisu baone misu na bana na divorcé ntango mobali odivorcé papa Didier eza lokola oeshuaki na classe ntango siko otitali oredouble papa Didier yo kutu motu ozoba matere ebele na motu parce que oso odublaki na komo nango nini na niveau ya peut-être ya 5e bao baye bauti 4e bakuti yo na 5e yo mutu kutu nde mutu otie bamatiere ebele na mutu po ke okoka kodouble te okoka kokende de na bokoma 6e mais soki odouble c'est qu'il y a un problème po basi mosu omona autodivorcé akuti su na libala mosusu adivorce lisusu papa Didier wana eza nini soki eza libala etangamaki mpo na yo te malamu kota nokuva kende osambela ubotika bana osala makambo mosusu bana ifoto yeba libala ezali commandement oyo ewuta epai ya nzambe mobali akotika baboti na ye bakosangana mwasi bakokoma mutu moko ntango bokomi mutu moko ki pleuve ki neige eza bino mibale mpo ngana loba papa Didier nde naza na papa awa eza mpona kosevante te tomonisaka biso moko mpo so deja na bandi kendaki oyebisa bafamille na ye ata nafundi mpo nanga te noki te baye na ye me na famille na ye kuna naki oloba omoni biloko mosusu ekotela biso ntango yo kokofunda kuna ofungoli porte d'entrée famille na ye ne mosusu bazalaki bato ya misala mabe baprofite na makambo wana oyo yo komona yo moko nde moto kosibir yango mpo bafandi na bango nekindoki na bango bafandi tranquille mais yo moto mpe oloba nde tofandi didie kutu na ndako anyokolaka nga didie apesanga mbongo akolia te didie akosala boye bango ntango bakoyoka bakoti baye kosala bango mosala bakosala nobi yango didie akufeli mpo yo moto okende koteka didi na famille na ye donc omoni foto yeba eloko nini ntango nano mwasi azobala ayeba pourkui nano abali papa Didier ifo yeba pourkui nano abali etango na bali role na ngai ezali nini na kati ya libala wana soki omoni esimbi te kokende na gauche droite te olobi te nakende libala na moni esimbi te natiki lobi soki eza ya yo te nzambe mpe opesa o nzela mosusu okozwa mais eza toza na kati ya ndako ya libala beti gauche obeti droite si mosoki na kati ya ndako me ozomema nini na ndako na yo ozomema kaka libabe omona bana bakokoma bana ndako ebebi makambo nyonso ezalaki ya malamu ebebi parce que une femme sage bâtit sa maison bâtit sa maison clé ya makambo ya bacouple eza na maboko na biso bamama mobali mosu akozala ne mabe parce que papa Didier sur 10 ata 5 ata 6 ya malamu bazali bene biso kosala nyonso olingi ekosimba te papa Didier parce que aza na ye eloko ya kobema me baoyo babebaka selo kaka makambo ya mokili so yo mwasi okumbeli ye bien obongisi ye osali ye ozotia oyo pratique le mosusu oyo balakisa yo te o peut-être yo mona epa bapara na yo mobali ata azali mobula osala nini azongi apart baoyo ya bainsanse oyo batangama na bango mpo bazala bongo ato mati okiti papa Didier akochange te lobilokolo azwi mosusu akonyokoleka abongo me na kati ya mibali ya malamu bayali mpo mibali bazala lokula bana mike soki oyokaki na mosusu oyo bazala kosala ye ntango yo okokomi na ye obe oyo yo vivaki na libala basalaki yo ntango yo okokoma na mobali oyo olingi ezala parfait papa Didier ozolingela ngo lokola liki te nazokeseki kuna te awa vraimen non il faut bayeba te awa ngambi nazobatela libala na nga c'est comme ça mais batela yo bakoma mwasi ngana batela ni nga mwasi kitoko boye ata soki akenda kozwa mwasi mosusu yo moko mitie esprit ya bondumba na motu na yo sala ozala kindumba me demo ya pidicité kokotela oti lelo mpo kolinga mosusu lobi mpo otika ko mosusu bakoma obenga ya tala mwasi wana boye na boye tala mwasi wana faible mwasi tala mwasi wana yebani partout c'est ça. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci, papa Didier. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Ouais, bandeko, na kabisi boyoki ndeko maman. Conseil à plus même sur un couple. Alors bien, c'est une femme sage qui bâtit sa maison.
Donc à côté de moi cité à côté de paix mobilité on a expliqué ba bloc moko oyo ça ko beta ba désordre na ba couple na biso. Allô. Allô. Oui, allô. Oui, papa Didier, c'est toujours Dadi Ilenda. Ouais. Alors, na ligne na zonga susu moke parce que na moni bandeko oyo mibale ya basi ba meki moke ko expliquer ta mususu oyo nga na lobaki mais apparemment on va kasi on dirait na za trop radical na basi non na ligne na expliquer bandeko ba olanda émission biso nyonso tokokangama ka place moko te to bana batakaka kote moko donc faut quand même équilibrer donc tolobela mibali tozolobela pe basi donc bandeko na biso ya basi faut bayebela o moko bibliquement parlant ton bazoloba c'est lui qui trouve Bible un homme trouve le bonheur. Pourquoi baloba une femme? Obi papa Didier na bandeko ne ba olanda faut ba comprendre le moko. Base ya amour ou soit base ya couple eza mwasi. Ouais. Parce que moni motema oyo nzambe apesa basi eza différent na motema oyo nzambe apesa mibali. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme a un amour mo ba aussi porter quand même makamu mususu mais eza na basi mususu bandeko fo bayebaka baza basi ya babate eloko na loba mingi. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je ne peux pas accepter ozana mwana mwasi obali mwasi na kata ndako azozwa likambo ya couple na yo azobimisa ngo libanda tomona pe na bapoto awa makambo so esalama mobali azana mwasi na ye mwasi azokozwa makambo ya tani omoni ko mbali na danse kutu tanto za kutu na mbeto za rabo na makambo o ezali intime na bino intimité bozo ko bimisa ngo na ba master yango tomona mona mbali mususu bimina na camarade ya mwasi na ye pora nini po camarade na mwasi na pa olinga ameka makambo oyo camarade na ye bisarai siko yo koloba siko faute ya mobali po mobali aza infidèle non ya faute ya yo mwasi yo otinde okendaki biloko na bino wakati ndako ya buto kana misango pona nini na ba camarade na yo ezaki toko ngana osepela nango mobali ameka parce que yango ba lobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur parce que bonheur eza nini femme ou bazo ba une femme ba bi deux femmes ba une femme moi ça ngwa nani yango moni place na zonga na lobaka mwasi nyoso za mwasi obala te mwasi nyoso za mwasi obala te eza makambo pelezo leka na poto awa ba couple mingi zo kufa base pende za kande basi base pende za basi mwasi balite ne balbaka nze momoko ndeko moko ayemba lobi mwasi nyoso za li mwasi obala te. Ouais. Vous comprenez pourquoi balba mwasi nyoso za mwasi obala te mwasi parce que yana basi mususu asalama na ye pona kozana na couple te. Omona mwasi wana azaka toujours na ba idée ya okenda ba boîte mais azana mobali akini mobali na ye na ndako ye akene boîte mais abala yo ke boîte butumo bimoke l'example na boîte siko mobali nde koba o tiki na kata ndako soki ya bimi asala infidélité comme siko faute mobali non quelque part pe basi pe bazana responsabilité moko ya makasi na kati ya couple faut batu bayeba yango. Parce que base d'amour, c'est la femme. Dialogue est bien. Parce que dialogue, il y a des simbi couple. Mais il faut que vous ayez dialogue, il y a solo. Moi, c'est ni. Pour bas si nous sommes. C'est ça. Il y a un règle. Ouais. Il y a raison, kaka. Il y a voilà. Nzambe tanga salaka raison. On dirait il y a salaka peme na nzambe. Voilà. Nzambe idée à la raison. Donc il y a peno kitao matako eta au lobby eta ko tata mo na ko ina ndeta bukane lo rien voilà il kaka siko dialogue on bozo ba dialogue ça bien siko mutan so ali na dialogue siko sani ko tia pe mobala ke beta ne libanda bino mo bozo fungola ba porte na bino ya infidélité donc quelque part bino pe basi bozo nga boye baka erreur pe mingi za na basi pour na simplifier siko bandeko o ba lobaike peut-être ngana za un peu radical
nazo kotiraka mibali mais là c'est plus ça parce que on est là te pona to kotela mibali mais tozana poto porter correction ou surtout porter solution moko boye na ba couple so po ikene liboso o mibali pe bazan des erreurs belé surtout na poto a parce que pas Didier faut battre bailo net na robana mona mwasi azala fier moko kolekata musu basi nyosho o bazana poto pourquoi na loba yango pourquoi na loba yango parce que basi misusu bali ko bala banibali moko o bazo correspondre tena na ki mwasi na ye un petit voyou moko boye ou bien mutu moko boye mesana na ba milliers moko boye mutu moko mesana ba vie moko ba masanga mutu moko mesana ba vie moko boye ba ambiance ya ba musique ya pambala ko ta ba boîte yo mwasi otangi ba classe na yo mwasi mutu na weza na quand même na mayele moko mais ozo kene ko ponela biso mobali moko un petit voyou moko boy tant siko oyane na ndako okomo mona makambo na yo okomo kondane siko mibali nyonso non bokondane mibali nyonso te parce que yo choix osala ki est-ce que choix osala ki ça dit choix moko boy po ndeko na yo ya mwasi ou bien camarade na mwasi po bala ki yango yo poto ke lwa mo okomo lo ba mibali za mabe non parce que faut battre rappeler mibali ni ya kobala mobali nini banda bimaki na tongo ayebite ndenge za wana kozonga ni kwa sala ba devoir bana na ye ayebite ni ya kozonga kwa tikaki mwasi na ye tamulai mais akiko passer ne temps na banganda nganda ngozo kende ozu mwasi na yo otiki otango yo kende banganda kuno komona ba petit chéri muso bazana tango bano bimana ba petit wana yango yo créer so o infidélité oni quelque part pe mibali pe bazana responsabilité ya makasi parce que mobali nini mwasi ni ya kolinga mobali na ya linka ka sapologie kolata eta kutu mbongo ya biloko apesa na te mwasi azo ko supporter mobali le premier qu'il est 30 ouais quelque part pe eza ba biloko esala pe infidélité pour moi c'est pas le ah mais mobali on a tia na ndako mobali to vivaka nini na ba comportement ne boy a okene omekana libanda pour yo mwasi mobali fallait satisfaire mwasi na ndako yo fait basi mosusu oji encore ou excusez ngai pour na poto to yebi déjà makamwa ndenge sala maka oke sipisa mwasi mosusu na encore kuna libanda mais obosani mwasi na yo ya ndako fallait sepisa tant yo sepisa mwasi na ndako te siko mwasi osani ake goûter na yepelo moko ya petit chéri moko ya libanda ya ki encore pe parce que tant yo ko bete ya encore ya libanda bete on pe na kata ndako donc quelque part aussi basi ni bali pe bazana responsabilité makasi kat na ba couple soko moni ba couple ezo tenga mingi eza likamonde pena ya dialogue mais dialogue eza dialogue moko sincère eza dialogue moko vrai mais quelque part dialogue peut ça non solution te dialogue peut ça solution te pour nous trobi boy moi c'est pas ko le dialogue mais mobile azo kate mobile pas ko le dialogue moi ça azo kate mais eloko eza utile faut ko yeba ici tani nyozo kota parce que faut ko yeba moi si nyozo za moi c'est ko balate mobile nyozo pas za mobile ko balate makambo oso ezo sama bala eleki preste ya libala eleki mutu nyonso alinga abala mais ça la peut choix bien ya libala donc bref pona kosukisa pona koloba ke na ntango tozo kobala foto eyebaka choix nini tokoki kosala fo koyeba choix nini okoki kosala osala kaka choix te obala mpo moninga abalaki non fo koyeba choix nini mais vrai choix eza kaka ndenge bible ezoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur et bonheur wana photo lukasiko bonheur wana bonheur yango nde nani point d'interrogation. Merci papa Didi. Merci beaucoup mon papa Dadi Lenda, merci. Merci chers amis Boutouko Landa Sousou papa Lingalubi. Merci papa Dylan de TV YouTube Dylan de TV. So bokeh YouTube au monde amour Dylan de TV on a YouTube nae. Merci pour l'intervention na yo. Eza pasi mingi bandeko nanga, eza pina pasi bandeko makamoza olekana ba couple na biso. Donc les deux côtés ni naza oloba ndetoloba tout le temps. Tous à Kamaïl les deux côtés vraiment. Tous les dialogue n'est pas de dialogue. Il y a des dialogues moussous ils n'ont pas aboutir na rien. Plus exemple dialogue moussous beaucoup ça dialogue na moi si mais moi sur banda do alinga ko ni mana info tite. Bo ça dialogue lobi na yeme. Soukalango
Aniko pesa mobali raison te pour mobali na mona maki na ça peut dialogue moi c'est na dialogue ami qui dit ça que oui merci na sala qui a monté chérie mais c'est bon yo ko kalisa be limbisa nga ozomba na c'est bon na osala on susciter pour raisonner ma bête azala comme qui tsa na te donc il dialogue ne faut mobali ne comme ta akita mbona fukami asiki ba pardon na sala dialogue no mbali so dialogue vous avez ça ko attaquer côté mo réel vous à côté na ye ali ko ndima ya ngote wana exemple ko sunga couplete wana exemple ko na éviter place nos autres comme mobali na yo donc voilà quoi et ça passe le maniement on a entendu comment on a souka émission nous allons ça fait 22h20 pour bien qu'il y a un respect toujours pour qu'il y a bon misala et on va à 20h30 si maximum 22h juste mais là on est 22h20 vraiment merci demain on est encore là demain on est là à même heure 20h30 tu reprends sous poké tu reçois si je sais belé bah si je sais belé l'homme on annonce na tongo comme ça vous voyez déjà autre de la pourquoi vous préparez la question na bino et cause à malamu mingi tout le monde ça va coupler nous sauvons nos couples congolais bande konanga na ça qui conception pour na santari que batuming na poto tuza olela basi mbali tuza olela basi mbali tuza olela il y a une initiative dans cette émission sauvons nos couples congolais. Merci beaucoup, maman Minou Chergé Toumika. Merci beaucoup. L'objet de la irresponsabilité, il y a des parents, il y a des couples. Et qui cause divorce. Thème, il y a lobby à moi, on a déjà thème. Irresponsabilité, il y a des parents. Et qui peut divorce, on a parents, papa irresponsable, maman irresponsable. Et quand on a fait divorce, lobby, il y a un autre débat que lobby. Nous avons pas mal de nous sommes attendre là, Didier Massou qui a émission tout sous na autres kananga ina bino à travers même un commentaire na bino, intervention na bino, biso tout aux maël. Beaucoup de Didier Massou ou les cabino non, je suis simple présentateur. Il y a un sujet. Mais tout ça, on a débat ensemble na bino. On a une carte d'intervention na bino. Ah, place on a ça la mabé. Il y a place on phonatique. Place on a ça la mabé. Ah, place on phonatique à travers l'intervention na bino. Merci ba maman nyos o bengi lelo. Vraiment nzama pambola bino. Merci beaucoup. Ton coup à la bon vraiment. Bonsoir à toi la duchesse du Kalou. Bonsoir à toi. Demain, nous allons à 20h30. Ou bien, nous allons à côté de Bakota. Tout sous le lobby. Kiamba Lufutu, bonsoir à toi. Merci beaucoup. Tout le monde a dit bon lobby. Toyo Kabongo. Hymne national, la biso, automisana Koyo Kane Bandelipe, Nasuka. Merci beaucoup, Duchesse. Merci. Yesu asalela bango.